ami internet na pesi nombo te bisika bozali boza bon en direct ya Flamon HD ya dembo mo sama fois zalara moko na Paris nde bomona nazanga moko te nazana Guy Mabasi, l'un des musiciens, l'un des basistes il y a Cultura Pays Vie, il y a Félix Soise kwa mukwa bongo monstre d'amour bambote si bozali. Donc, on écoute une émission pour la première fois. Question vraiment à s'abonner. Il y a un des salariés qui ont la bino actualité à Sigato et Belabino. Bateau dans le moment là la télévision. Net mikolo pote fungwami, ma pate fungwami ba musicien bazoya. Malgré complication ba visa ezo sala ma mère. To yamba quand même. Ba o personne ba visa quand même ata le pewana. Ils ont permettre à biso to yamba on a plateau. Il y a vraiment il faut s'abonner, il faut commenter, il faut tirer ba j'aime parce que er to futa ma salaire. Mission est au sala, mosala. Si tu as besoin de Panja Sango à Congo, ils ont déjà ouvert. Toi, l'inga sala émission. Ils ont raté que oh, ils ont rappelé à Batabedino. Ils ont rappelé à Balion de la presse. Ils ont rappelé à Moutounio surtout. Ils ont rappelé à tout le monde. Donc, il y a un prix européen abordable. Ah, ils ont bah, excès de ma papouté. Ils ont un prix abordable. Donc, c'est la famille. Nous avons dans 70 boulevard Anatole France. Et pas Edino Image. Donc, est-ce qu'on a vu ça? Il y a Panja Sango, il y a Congo et Zawana. Mes remerciements à Jéli Mukuna. Yem Tassimba qui rédaction et émission Oyo et participation à Mbetenge, hein, le moraliste, donc Joël Mbetenge, notre vieux Mbetengues, à fond les chaînes à YouTube. On a monopolisé parole T, na plateau nanga, na sala Guy Mabasi. On a fait ça déjà. Bonjour et bonsoir. Tout le monde d'ailleurs, 18h, hein, donc bonjour. Oni. Bien, Dembo, une émission qui toque Oyo. En tout cas, beaucoup tapena parce que ma cambo bandi, na fongo le film. De bon monde na ka fongola film donc beaucoup te belé boyo ka oyo le ka eza défraté beaucoup tapena Yagima moi tentire changer moi 2 semaines à Paris déjà ça va hein kasi ben bon moni poto to wana oyo kango mais eza ka poto dem so ka sana kinga sana suka rien na bina na mikili naza na Paris bana Paris to na pesi nombote liboso pona loba bina mingi na remercier non leader na ngwa meminga pona ina ndenge na ngate ouais mutumta meminga yi monstre d'amour papa mayele est grave mukwa bongo yaya aye donc on a remercier vient na ngai au monde singa poto o to reva mais lelo to na kata poto na Paris après 23 ans bon et ça poto déjà poto chandarate yes sir boka Joël Mbetenge yango yoko boka fait na Joël Mbetenge mboka dilo mapuya boutique exemple à suivre donc mboka na bango yango Emile Kitete mboka ne yango ozomona. OK. Guy Mabasi comme les amagito et da Guy Masamba parce que Guy mana na comprendre ngote. Expliquer biso na Guy Mabasi. Bonga non na ezali Guy. Mais comme na nga ya mboka ezali Malela. Ah OK. Donc ya moni na kata Guy Ma. Donc Guy Malela. Donc c'est dans famille Malela. Wande wa ya Guy Malela wa Paris. Oui, bango baba na batata moi sinenge za la famille élargie. Biso to famille Malela na pesi ba mbote na kini place bazali. Donc vrai comme on est Guy Malela. Yo mo to kata ngo bongo opesa ngo guana to eza mutu nda katela peso elenga kombo na. Te kombo na Guy. Ya na kata Guy Malela na brevango. Yo mo to sala ngo e comme elengi. Oui, ngam na sala ngo bongo Guy Mabasi. Donc Guy Malela basi yana kati na mukuse pe kombo mulaite. Moi ba histoire mulaye mutalembaka. Oh ba tumso mula komo na ebinzala ndanda eke mulaye mula mutu ma lo bango biezate. Ya komo feza pe mukuse pe bakanga ngo so eka Guy Mabasi. OK on dia kitoko. So biso ba fan ya basi ba vrai chéri ba basa ba longue jambe. To benga ko Guy Mabasi ya Guima. Isa rondeni. Kitoko makasi ne leng. Ondena lia ona bombo. Ya solo. C'est pas le sana basi wana lo mo. Bon, là c'est personne na gamme. Mais on a mis piche. Bon. Le corps dit musa na ngabo ibe meminga poto ezaka maboko eza 10. Eza maboko mususu te mukongo mte meminga hotel lokolote maboko. Ya moni kilitsa pe to benga lokolo loboko quoi. Donc nga loboko bata makolo pe bazali. Parce que ba longue jambe wana vraiment.
beaucoup, merci beaucoup. On est qui bon pour nous la plaisir na Lili Makaya depuis Château Rouge, Mamondele na Château Rouge et Anastasie Lombi, sans oublier Basero tout balinga Fleur HD, ba cultiver tout ya basi ba na États-Unis, ba vrai chef ma longue jambe ya courte jambe. Na bige basa mikuse bosala zo bosa zoate, ba mbote na bino na honneur na bino ya ngoana. Gima bas. Au bottom na famille malela déjà c'est bon. Au bottom na komi nini bon nga pena na wapi o mo ote ki santo apoye Congo. Non nga pena na botami pena na Kingabwa. Donc bana Kingabwa nyonso na pe bino bambote na botami pena na Kingabwa otobenga na Yaoundé. Na ize na kota weja ize Harlem City président Meda mwana Kingabwa pena na botami na Yaoundé wana. Otaba vina bisoche Koko Mulumba, otaba Zadio Mulumba, ba Picho Kanyako donc secteur na nga wana na botami. Bana Harlem City ba ebi très bien bigima pena botami na mangenge ngeli mo 11 na Kingabwa. OK, famille à combien de personnes? Toute la famille à 4 garçons. Toute la 4 garçons. Yonde ya liboso. Et nga na troisième. Troisième. À moi équilibre ezali. Mais na kata famille to na ba basiste wa leki na nga la ninga moi kade na biso su saza pe ka basiste père abotinga yi papa Malou il peut sous basiste donc nga na uta na famille musicale. Tozomona. Koko pa bota ba père na biso ba na ba musique ali kembe wana ya ba tete kasugula ba musique wana ba koko na biso ba betanga ouais utu na ba Congo. Ah OK. OK, merci beaucoup. Là déjà c'est bon. Tout comme mon parcours musical na olobi déjà Koko Azaki basiste Azaki Manotali Kembe. Anobetali Kembe papa abino basiste hein. Ouais, basiste c'est bon. Yo mo le susu na ba leki na yo. Siko na ndenge ya parcours na yo déjà. Bandi musique ndenge ni lenga musique côté londé. Bon nga pena na banda musique na orchestre banda kutona bien Kiri Tentire za bana Kiri Tentire na pembe pembote. Na banda orchestre ya ndaku na longwe wana na yepa vina nga Dof Dominguez na wenge tona na betaka mo mukeme ba découvrir nga bien te po ezalaka moi moi na kutaka pe batu bazalaka wana bon ba découvrir nga bien bataka ba ICC wana ezalaka ba Fiston Bass ba donc ba comme msuna bosa na pokala esa bina mo kala bakasi quand on vient wenge panzani ba kutani yasali wenge tona tonya toye wana bon ezali benake oui, mais au moins, personne ne va considérer qu'on ne peut pas découvrir. Et le monde a été tapé dans la ngadia aussi. Oh! La chic sur le inge, la bête peu wana, la bête wana, mais ngamo na senti que ah, na obeta mais koto mo zo senga kena kende, fona sala ke fona kende za kitira pays vite on a yé ya mon ti lelo na za kitira pays. OK, merci beaucoup. Des retrouvailles pour tous à l'espace du parc Virunga chez Mama Dina Bikembo. Situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, en région parisienne. RRD, direction Creil. Descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villers-les-Belles. Descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga. Votre cadre de restauration spéciale grillade. Cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au plus 33 9 55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bilei ya bana mboka, ntaba ya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Ya kotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo, bazanga kate. Espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Kembo na Kembo. Après yaki cultura pays donc kolonga tonia do yaki mbala mo kolonga panga dia kolonga panga dia na chije kloenge do yepa mo setilelo wala taki wa nini wana non ça non c'est jamais la kala boulé quand on a été 23 ans ça non moins
Ça moi nga suna ça sous calcul. Ya Guima, na yambi na plateau na ngai na sala sous calcul. Ah, et ça va bon vraiment. Mais nga là yo za danger na calcul, na ko na kin, na bi ko za danger na calcul. Ya solo. Oui. Tinga sala na calcul. Wala za kinga dela za kino na Kishasa to za la. Ça ben za kin to répéter ben na Kasavu. Répéter na Kave. Ah ok. Soit en train de la culture pays via la kindeni. Ils qui par intermédiaire, to ils qui yo moko c'est motivé ou bien non na que nos côté na culture pays to ils qui ba découvrir qui ko découvrir. Bon, on a culture pays vi na ya quand na ya test na ba no arrivé au question. Les ba sala album ya signature na zate. Non quotité. Ouais, on a quotité. Voilà tout le monde orchestre se développer bien. 2001, 2001. Écoute ça là. On a quotité qui tira ba 2002 ou 2003. Ta ba to ça Yonan. Ah OK. Siko tant ba beti deuxième album Yonan. Tant na mona Yonan nga orchestre fona kendawo. Et c'est peut ça nga makasi. Nathalie ba chorégraphie ba ni nga bité orchestre fona kendawo. Yo bina rato que la chorégraphie. Na mona de ba bazo be orchestre mo ba na pression mo ya sika, ba ina pression mo ya GT dans o signature ba longo mo Yonan. Na bité na test. Na ye mutaliboso na kutane za radio sidien na pesa za na kin na PCM bote. Les meilleurs recruteurs. Je sidien na kutane po nga je sayo kanga bina na chambre. Ba oti mikili ba yo nani ayo kanga bina na chambre. Et puis ko beta mi ko yo sa test semaine nga bon na ya na nga après. Donc on a yé na beti générique ya et après et na beti générique ya yo nani. Après na beti na nzembu na ya nino ya complexe. Ce qu'on a yo nani wana okuta nani titulaire ya na base. Bon na kuta fi na nga mo ba fait comme ala fi na mo ya mo na matete. Na kuta fi na za na base. Yende na titulaire. Na kuta de base c'est vieux wana na masa msunga na le 3e. Dans na cultura na kuta na baba isi bazaka mibale. Masa mo décoré na fi na nga comme basse. Bon ibika mwana maila banga te na classe bana msuba bakisama. Tant na ye na ba donc place na nga na ba erosala. Pona za na patience yango moni lelo na za titulaire na cultura pays ba fimbu na beti ba biloko nyoso ke binisa lelo zanga na obeta. Bon comme kindel. Bon azali na kinya, azana kin. Azaka na kacha culture. Bon na ebité na ebi positionner non te poto mona na kala. To mona na pe na kala na ebi na positionner ite. Sur test na wana e sala ki test ezaki devant bango nde ba valida ki yo to ezalaki devant nani. Yemo monstre. Yemo président azalaki wana tana osala test azalaki wana. Tana osala test président moni batikeni nga na betaka boye. Ba mo président bi non Petro azana talent. Bande bazwanga moni lelo tane bima. Ozaki na flou moko te par rapport à ba grand là. Non nga na botama de ya guitariste. Azomo les adon na ngai. Dona zana flou c'était na banga nani dona sala ka musala oyo nga na ebike na yebi na niveau na ngai ekoke na bongo. Idole na base zaina. Nga idole na ngai ezali boso père na nga botinga po pe grand basiste. Ozo idole na nga zai père na biso tanga zo beta afisenga bi aboya kutola sanga bi na nga yo fosi sena classe pona la so guitare nga père nga na posa na beta ka bo. Mais à part yé pe ba idole ba pe belé ba vesha ba kamba bazali ba vina biso ba mutingi ya bazali ba velo fombo baza ba vi oyo to landa pe na banzela na bango mususu moni lelo to koma ba isa minene na mboka na Kongo. So papa bino ando beta musique ya nzambe to musique ya mokili. Abana okubula pe na beta na baba na OK abeta na okubula abeta na bala crèche na Victoire na étage moza wana bana beta pe interprétation donc na koli pe na sima pe père. Au père azagile mso beta ba soke omoni loko kangaka boy sala boy a pesa nga pe nazo kanga donc lelo donc atimola nga libulu mo na guitare donc des fois te mikolo pe na donc ngam na sima solo. Guima Basse plus de 20 ans na kati ya culture pays. Baloba monstre ya futarate. Monstre kuna ka basili koti. Mais loyauté wana ya aux orchestre moko pendant 20 ans déjà. Tout le monde va 21, va 22, va 23. Tout garder à 0 ans. Dès na 0. Bona question tuninga na oloba boy. Moi sinon mbal so ba women na libala na bolingo. Ezaka sengo beza kama. Tu me sous basiste masese. Non, mais tu botem na mboka verbe. Tango botem na mboka verbe foza na ngot. Moi sinon mbal so ba women linde za sengo. Moi biki a moi so aza fidèle.
mais so bakaboni kaka na une année ou bien na nini waka mwasi kana kutu aza mabe donc elakisi ke fidélité ezali seke nalingi eloko yango po eza nanga mpa linga yango na tozokende ozomona tozokende kitoko makasi moye te ata salaire eza nango te ata 40 euro ovandaka bongo so salaire ya te sikoyo bana batangaka na nini na mbonga mosala te donc bana nanga batanga na mbonga mosala batanga na bekola bien na mbonga mosala donc yango mite esalaka na bino na mosala babi oyo ozozwa yango na ekoka na yo kolinga te omibakisa o nazwa kaka boye nakoma boye te oyo nzambe apesi yo yango wana ata bapesi yo lelo 1000 francs eza mbongo no yango wana kolia yango calme mpo oluki wana kisi te oluki wana ndenge avwa normal c'est ça ok so likambo ya nakotuna yango pa so natuna yango te nakotuna yango te likambo ya ba 500 dollars après concert ya Malawi qu'est-ce qui s'est passé te wana ezala masoda lokuta ezaka batuka nde balingaka bacrée babeze eyaka bato balingaka biso te bacrée eloko wana me eza nango libo soki 500 dollars epesa mobulu siko na poto naza naye na mystique naye kutu na Air France bamise beye bayaka na nsima nde taflode mutuka biso ayebene na nsima azotutela na ngai na basaka kimpuka kutu kwanga mais biso toyebina na Air France mobimba tout sans scale alors vous na félicité vie nanga monstre d'amour en tout cas papa oza mystique et gogo toujours et gogo eza piège hein non eza piège ta et gogo na fimbu oh mais fimbu silikoti et gogo fimbu mais omoni sur le bina silikoti omoni ke silikoti wana mte souvent lelo ne na boye na makasa bitumagasa silikoti pona koza te mais oui misaka la bando beta bango so batindike ka bolongo sikalo ba so comprendre lelo oui lelo penda même vient ngai papa Georges Jonga na Lyon avisanga bi petit ngai orchestre wana les orchestre moi on dira ces arabes pour ba koro biso to bina wana comme on est fait pas chez vous so donc leader na bino so ameki yango ngana lobate to peseka 10 minutes achaka lokolo boye ngala zo comprendre les orchestres bato yo to y pour musique c'est en physique même Michael Jackson ba non ça la physique sans physique ba courir na ko bina monter ah oui ok merci beaucoup to souffler d'ambou donc bambote la edino image pendant ça au Congo balion de la presse surtout bambote bisika bozali mon vieux Jérémy Mukuna bambote sur bozali donc voilà na robo sanate Arma Okemba balobi Arma Okemba Soleil de Paris et sans oublier Rock Okemba na Londres na robo sanate Rocky Massamba la Silva les millionnaires d'Angola donc voilà vous avez toujours connecté na Katia Flamand HD bon sur lelo oyo oyo kakina concert ya le 1er juin aujourd'hui visa déjà ba boyela kibino concert annulé avant 24 heures il y a concert annulé monstre à sali vidéo avec un concert annulé état d'esprit les inondés le concert on a annulé concert après le bi to reportant pour les 14 mais moi on a annulation et ça là qui on dit il y a qui m'a constaté la constaté ça la gamme bé ozomona on a bena na constaté so ba annulé loko eza lokola mutu ani mwasi angobota mwana kufia yoka ka souci ozomona amona ki eloko na nyoka mnongo pendant 9 mois analinga bota mwana ngoso akufi donc et ça la ga passe donc ça la qui passe mais quand on a kondima avec nzambe to sambela ka to ba ke et osala kaka ozomona pesa eza bilanga o biso mo aussi to simbeli poto donc biso mo to ba ke photo buka masango na oui que nous a cultivé beaucoup quand même bana monstre mais yo mo tangi na sali mbule belé na vani nango bana monstre université so tangi mbule belé ka so zo maile ozomona yaki masuko eloko ni ne sali ke yo ozwa bas ozwa ero sala ki ozwa ki visa wana izana mo loko mo te ba kanga ki mo singa ndeza mo lititi moi même moi sukola ki yo encore pe kinga boza ka somo non eza bongo te ezaka musalo moni nzeto comme ça yo ngana so yo te ezana so na bet net eloka be Oina zolela kaye mtapesi makambo kami sapende eno poto ibongo nini ngana beta bale yi woni na misapindete obika fipe comme compliqué et dingo a gagner vie et dingo moi mateta gagner vie na couper
yo mona kingabwa o gagné vie o epoto kana misapi na misapi kaka donc musala musu na yebeza te ka misapi moni na yebi na ngai te o te na simbi nzete mona beta mutu pona zwa moka misapi yango meminga poto ele ezobangisa na Air France yaya na ero yaya ye gogo vendredi na fai na nga na palin boye na yebi kaka ke bao na fai na nga tozela kaka concert ba reporter ngo bani natala kaka boye kaka vendredi tozwi visa kaka vendredi mpe tosombi billet mbamoko ayebele tu na kati mamo ya Charles de Gaulle plaisir ya mona caché totali passeport totali na caché mais na trembla binanga bi mais loka na yebeke eza mosala moto ememi ngai nazayi bina na te yaki mawala wala okosela te nakosala mais vérité nga nazoloba te omoi te naza miki na panike te naza à l'aise très à l'aise namoni bino lelo na basaki mwasa mandefa kitoko boye nomona kokaa mosika na baémission siko lelo tobetino bena dans fit ya live eza des fois te yagima bazolaki ona wapi yango nga baobenga no baata okomi wapi oza wapi yo ozalaki wapi ngai kuna lala likambo wana fo naspike bacultive nyonso place bozali na biso badiamantino bajipe diamantino mabanga bapati masakidi bajacques mweso bashadak david mokenzi mokonzi etats balewa vita peletafimu bino tu bon mikolo afana aloba na question otuninga wana fo na aloba na collection mo bimi ya sika ikotama JL eza na Italie bilamba na kosi ote efola changa peti kasi yanga ye mo azoyoka ndenge azana pe photo lata bilamba wana photo lata bilamba wana ikotama JL mana ba collection téléviseur studio dans sponsor te téléviseur dans sponsor te au sala bien bon yo semaine okaka yo ozwa derrière yo mo yo représentant ba gima ba saloba ya solo OK na pour collection sika bon OK ngai kutanga siko na phase na ngai na angle na nga mo boye na lali na nga pe na nzambe conseil au dégât na préparer ngo penda ba baso na obeta wana ya nzamba sai mikolo e raté lisusu na bando sala tu ba basa sika na yo kaka bo appel ngingingingi to kuta na ambassade na mona lokwa ndoto ti na kenda penda bo to vande penda ba bo pa nzambe apesi biso un mois ba visa 1 mois 2 mois 3 mois mukebongo je vais visa ba 4 ans penda ils avaient ba 4 ans yo be 4 ans bongo comme bon lo belango te point te moni biso to bana monster to za ko mikitsa to linga te oganga ganga mingi biso linga mingi musala po to sala ka spectacle ezanga lipasa donc biso donc se comparer ka na biso moko ya ba muso comparer na nani aleki ma biso ka biso moko rendez-vous mingi na opesa bino mingi boya le 14 décembre Adidas Arena to bengisi bato nyonso biso pona te église pona mutu te aza muswahili to sangsaka ba wario boya bagolwa boya ba civilitas bon tane musique c'est le Congo qui gagne surtout ba cultiver les sous donc boya le 14 décembre eza rendez-vous moko boko manquer ngote eza défaté makambo au sala mawana na ebité siko ya gima est-ce que ebo kitaki na avion wana le ebo kitaki na avion le 1er juin donc ndeko kitaki wana so avec concert ezaki maintenir est-ce que vous olingo za capable ya jouer na salle wana na beta go makasi po na zaki ya opema te ya kolala ta pongi te mbala moko yo sala ni eza ko mutana njalo tshele biloko aloba te ke bona fa na njalo ngo continue nga na liamba moko toto ndo dunda kutu dans la série oui est-ce na bien est-ce que obeta da tour na kati ya Adidas obeta to bon na to ya libanda te ya libanda te nenga kati o mona na libula ngo ndenge bon na mona na libanda déjà et ça nga mo to malinga boro na yango mais na kati na koti te mais na kota ngo kala te pito visiter ngo so to ngomba preuve conseil to na kati na mona ki ngo penda nga na bia te na Paris na bina na Paris to na mona bina Adidas nga donc bon ngo yango ya bina njunga ma famille ya njunga ma famille ko ya mulai des fois te OK concert ya stade ya Malawi et là on aurait été na qui na 2 concerts wana qu'est-ce que tu peux nous dire moi qu'est-ce que tu peux dire il y a na ba fanatique ba cultiver au Bolanda yo na ba fan ya bonne musique na ba sous-estimer Félix Oazé quoi pour le 14 décembre au début concert ya Malawi na concert ya stade et là nous royebisa biso ya stade ezaki concert populaire OK ba to ba ke belé donc ba mona ki spectacle o na ba mona ité ba mona spectacle mais à Malawi to beta na salle
presque ezalaki VIP bato mbongo bazalaki bamillionnaire basimbi piri ye moko mokonzi azalaki wana donc ezalaki baconseil baministre na bango bazalaki omoni ezalaki conseil ya classe mais stade nde ezalaki place pendake tobomaka bina liwanza ozomona bon conseil eza na baniveau ya classe ezali ya niveau moko boye mpe ezali wana ezali sikoyo ya malawi ezali ya classe mais oyo ya stade nde ezalaki ndeke opesi mbwa afala boya mbwa azwi na ye. Ok. Bado kotaki na culture pays vie hormis ya nini nini musu ba spectacle musu ya bralima ba francophonie. Stade ezaki concert no liboso ya makasi to ba concert musu ezali. Ah, yo mutu ngam na sali yo lobi na sali 22 ans so 22. Tebe ko sa 22 ans pe o mata podium te. Ah. Toi na ba artiste bazali on la banda avanda pembeni wana. Non, eza. Ba voyage tout ezala. Nazala ko. Ah yagi ma ba. Oh, bon voyage tout ça nazali na obetelanga. Kita rebeta yango moko. Moi te fona tout apelela. So na tout muta tout elela ndene. So meilleure participation na yo. Ko ebinisa biso na Congo et pe ya liboso ezali. Bon na beta. Te na bi ko bete bele. Bon. Et le liboso na banda ki na meilleure participation na yo pe ya liboso o ebinisa biso. Eza et après. Et après. Et c'est comme moi ça bana komba. Te mo ça bana komba na ya. Kasi bana bana komba na ya après. Non, bana komba na signature nde place pesa makambu. To yo nani après to ya sko et après. Biso to ya ba commando ba yaki na et après na Pichu Concorde to ko tombola sumo ile ko ngona nenga sima. Ozo comprendre. C'est la son participation na et après. Ya et après to beta Pichu Concorde ba bloka bo faki Pichu Center vandi wana Pichu Concorde vandi wana vraiment ngaye. Bon, na et après to beta bon numana so gile ka beti mukolo. Merci beaucoup. Moi, les amis, pour ça, la plaisir na Jires Manzambi. Moninga Rodrigue Titemoka, donc, Bambote. Plaisir, les amis, Abino, à ma grande sœur chérie, Eliane Otudi, et na Obo Sanate, à Djogo Latéral, donc, mon fils adoré, et ma bon séjour à Sélé Kiakou, on dirait qu'il y a RDC, na Obo Sanate, Aurélie, Mama CC, donc, depuis Tchangou, depuis Ndjili, quartier 13, Bambote vraiment, et Sika. Ozali Bosani tonton petit c'est l'océan. Bosani yem ta sora du terreau raté. Tonton petit Bambote siko Ozali franchement vous a tellement ébélé. Osali 23 ans na wana ba question na ngati wana mais ba question ya Jerry Mukuna wa ma yabi ke foyer baro parce que yo yambo prochainement abi Osali 23 ans na culture pays vie nini et pesio à part voyage en tant qu'artiste. Tu bi que voyage les los en poto. Mais na vie quotidienne ndenge ezalaka en tant qu'artiste et puis ça oni bon omoni ba secret musu na wolo bango te so moni mutu ngomba ba bien na TV c'est ka ngudaye makambo vous comprenez so moni mutu ngomba ba honga la sala bo ça yo ka chike so respect so pesa la chemu ko na se pala over mais nga lo bibongo na bi moni na go choquer pe ba musu te ba o ba zo luka nga place na zui na no ba nga na zana bo siko mutu azala ngo te la msa fanatique na ngomoni ke choquer mona bomba ba secret musu na kati o ngamo na yebike musique esalinga boye na robimisa poisate na oyoksa mama sa musu pe baza kote musu mutema passe anga ikutu deni ya zwa boyenga na zwa te pesa mutema passe faut ko cha public no à l'aise pour nga ko ba naza mutuka public na naza mutuka te alinga ngami ayoka choquer amona aza choquer amona ki deni muto yo nga kuna luka mutuka tana beta turbo ya za na ngodon ba bien musu to bomba ngo ngamo naza ndenga catch na yebike na zwa boye na sala boye o mingi to lobile le 14 décembre to kutana kuna ba cultiver nyoso boya pena le 14 bomo na basi na osala wana na yebite. OK sikoyo na génération ya lelo oyo génération lelo ndongo mona est-ce que bas ezo promettre biso toujours place dango na catch ya musique.
Oui, donc le beza bon parce que tout le monde a rumba, rumba bazobeta so ba rumba te et ko ba rumba trap, ba rumba afro banini. Bino ba cultiver bon maintenant toujours rumba to obeta au-delà ya rumba pour to générique d'abord ma casse. Parce que place ya basse. Biso to des standards. Ndi so ki neti rumba to beti ki coach. Rumba to beti ba jo ko le on a badit. Ole bena rumba bino kati ba deux autres d'amor donc biso na musique basse des 18 top parce que to beta ki film za danse mondial. Et puis la danse d'inspiration te. Et aussi la lelo te parce que moi nous sommes ça ma belle bobeteni. Film. Sora la mukilo ba sur ma belle même les. Et bon musicien soit qui na poto abeteni. Ba beta film, c'est ça. Ah non mais c'est pas qui na poto. Ah beta un film. Ya solo. Eh. De gogo. Pas ça les gogo. Vous gogo ko. C'est film bune gogo beta bio. O tira la poto film bune gogo. Ouais. Hein bongo chi. Toke la bongo. Ya ça ndengo ndo lobi. Qui m'a pas si vous avez ba idole na o. Ba idole na loba déjà. Na de nini. Donc mutu mo avant quelque part arrive en fait. Ba admirateur plutôt. Ba idole te ba admirateur. On sala ba admirateur. On a bien comprendre peut-être on comprend les questions là. Mon est tiré na fandi boy. Na sala mutu oyo msusu na arrivera na zalwa ye. Donc na bina canal na yo. Est-ce que ça la mutu mo ka biso ka bindo beta baso wana sepelsanga. O basé belé ba komela ngai na Facebook na ngai po numéro na ngai o apari na pesa ba ba ko pesa tout fois les garabu na bureau. Ba téléphone na pesa po basé belé. Manager azali. Basé bela. Manager a pesa. Manager azali. Ah mais o raté ngai chiko. Te na raté te o raté. Na ngai basé belé ba raté. Ba ko benga kala numéro eza wana o raté te manager azali. Ah. Pesa bon. Ça va. Basé masaki da makambo yo. Oui, basé belé même. Ya Jolili. Ya Jolili a bien. Bien nga Jolili batombo. Yem ta yamba biso na aéroport, yem na yamba biso na yambi mtali boso ezara vie. Na yo moko poza ki présente wana. Ngane ngona ngati la yaba. Mais wasi ko na tana bi awo ye obeye te muto na mona ke na kino o na lela mi ye. Ah te ye. Donc bo yamba biso kitoko en tout cas na pesi no merci na bino. Bon continuer musala no bo sala ekende bien. Merci beaucoup. Donc obi est-ce que so babi lelo pesa mutu guitare basse na yo. O les gars pas nani. Ah. Na pesa na tiki carrière obi ande na ko pesa. Mais bien ngate. Ngam no beta non. Papa le tout ma pesa basse, pesa guitare et pas Kabila. Bon poète tant apesa ki yango amoneke déjà omoni yazaki de na ba rêve mo azali mystérieux. En tout cas papa na biso na azaki mutamaye azali na l'homme sage ya Congo. Azaki na ba rêve ne mo bo tant apesi guitare wana ayebaki nzela na ye ndenge ezokendela. Mais nga nazana mubesu na yeka na tongo na na 6 ans na tonga ka 2 briques ndako telema maman na si maman guitare na comme pesa. Mais fait quand même c'est belé est-ce plutôt 500 ans engagé déjà dit. La carrière déjà. Non, so bon mais papa ndo siko lo bania na beta ka. Na tout cas question na biso ki lelo bon roza ba guitare ba c'est belé bi kene guitare na boye on peut c'est tel. On fait ça na. Nga no pesa non te pesa na elengi non na obinisa na mboka na devoir. Na devoir obinisa na Congo donc moi na pesa na ezate. Fona batu babina non ba yo kanga na bien. So guitare zo kabate, guitare suko est représentani na ratia ya musique. So zo kaba guitare est représentani. Et ça un instrument valable la musique sans guitare basse batu ba bina mais ya moi décadence mo ezala. O guitare nda tone basse nda tone di la musique. So ki musique ebeta o senti basse ndé a tout à mina mitema. Tant soliste zo pesa ni sinikei ketchup akangi koto maga hiver miko bilambonda donc ngata on a yé na basse na poser senti musique ya kuwana mais ba rumba bato bina mingi basse bi po basse beta ne mo loka mutema beta. Ah OK. Omoni mutema mvumesa. Battement de cœur. Oza mayele makasi. Que toi là na ba cultiver toi so va la Félix on sait comment 2 minutes il me fait moi français basse beta ka bongo. Beta loka mutema. Ni noko na nga sims to kodjanga na Londres fsa nga bi na ngai basse no so na oyo kango. Et puis ça nga posa on ena na mo na ka ndeti na mo na nayo. Basi pesa mtu posa mona na ngai ata wana sentiment yo kaka yo mo so beta ngana na préfère na yo que ça ne bino sentiment. OK yo ka no sentiment te ngana pesa ne sentiment ça ya c'est retour na cabine courant est-ce que yo mo yo ka courant te retour na cabine courant te yo pesa ne ka courant bino zo ya give us give us pardon franchement obiga na mo nangala kate biso na kate biso ngai franchement la mine d'offre dans la charge otikela ngai nzambi
Dans la charge, tu as la mine d'eau, vous avez mon té. Maman, tu es Zali. Guy Mabas, c'est sur la PMB, maman, les cas, qualité sur les cas. Félix Oisé, quoi, à l'écart qui n'a émission, jour boya qui le 1er juin. À Kenya qui a ça qui émission, à remercier l'un des artistes congolais, Fally Ipupa. Alobi ba propos aloba ki wana yo sa ki na présent na robandela ngote mais on dirait ça qui bien te na karma pas ba propos wana ça qui bien te na karma pas tobi karma pas banda abande ko bogela mingi Kofi ba jeton malgré Kofi a gagné na ba concert na mambo belé mais so et pas Félix Oisé quoi to rolo banini qu'est-ce qui se passe bon moni vient so karma pas karma pas te karma pas yo moni muta ba komoni ba balula ba tie ba air ba luka boye et là c'est que ma camion c'est ça ba luka ozomona wala matete oui aza fait na son bon est ga va faire aza fait ya matete ozomona biso te ba la matete za ki so ba bunisa muninga omona ye pa ya tie pour aller so ba louer bena car ba ke bunda ko to ba bunisi ba tie base mais lelo boye ceux qui n'est un artiste c'est le quoi la monstre d'amour l'homme sage pour la mission no sa kongo mitaza maele ozomona ceux qui n'étaient pas là, à commissi bien mutu, venant sur aigle, Fally Ipupa de Caprio, à commissi na ma soutien mora à témoin mais fort mon et le remobo et reçoit mutu et ça m'a bête bon les gars to boya na narrative puis musique fait que liboso ça c'est les Congo qui gagnent biso to beta rena to beta na compte ya pays ya Congo ouais ozomona so mutachi le boko mais ba vie mususu na on comprendre bangote pour vie comme pas fa cha date place à obeta yeba ça acha soudan ngako na nikuta cha date à obeta ata na kingasani mais ya cha date te ya cha date à discussion on a discuté samedi kuna OK ça faut vie cha date na yo to ka ki obeta ata na Brazzaville ata na Sima Fleuve et ça là bien merci beaucoup merci je sais qu'à côté pas maman Bilia Belle est-ce que ndingo yebeli je sais que na culture PIV est-ce que la rythme ya Friza au koka on Bilia Belle kuneza Friza yo mto prendre nganga za bongo ka coach maman Bilia Belle Bilia Belle acheli mo salibaya yo ki je sac avec ko ta maman Bilia Belle en tout cas maman Bilia Belle za mère na biso bana musique na pese na mbote mais je sac na ebité caché na pesa kuna na ebité parce que quand des caché pesa ke pas maman beta na quartier la te ya pesa mais so ko tira na quartier la tête to beta ba sebe parce que maman beta na musique na ya masiri na mokali bosiko na ebité je sac abo na fona et puis que donc bon comme masiri na moko na ebité place on na moni ko masiri na mokange ba omoteke o déranger ou ma mère pour mère abinisa ba ministre ba rumba mikolo yeske bois que ne wana eza bina ko bois que mo bulora mutalongo bundisa ne musique a mère wana da ine bundisa musique a mère na ebina bois ka te poso mère abeta ne 70 ozomona mère abeta musique ne mo classe musique mo bulora ser na ngai baba kana mnenga betaka amina na ma mère pasa ba jara wana parce que ou bien un autre bengi kuluna a golia na fête ya bateau ya logique. OK, merci beaucoup. Donc comme la souka. Donc comme la souka émission la biso donc voilà. Fraîcheur dit mon nom fraîcheur. Lelo combien d'années déjà? Bon Adam, donc ils a daté Adam neve bimaki ko ça peut-être ba 8 ans peut-être. Bon 8 ans tu le ils a clippé té. Bon na ngana ça clip na ngona ba kini na mo santé dérangeaka mais on dit na mi ki non ça la clip à fraîcheur. Parce que vient un monstre d'amour avec ça il faut ça la clip en nzembo pe za suka na nzembo ouais et ça na dame na eza na audio donc on ça la clip na bientôt bourgeois bon na Guy Mabas na place mo ya kitoko ataka to na poto déjà est-ce que bon et ça va bien bon bakisa pour na ba soutenir toté et to et tikalika bon mais bon ça la clip te yango de assez bela et ça de biloko de monstre to lamba ngo de kitoko donc cuisine si là mais ça ika problème ka bamba visibilité quoi mais quand la te bourgeois clip wana la peste na bota batu balinga ngape po donc voilà donc comme il faut la souka ya émission na biso bozaki bongo na Guy Mabas donc voilà merci à tout le monde merci à Jérémy Mukuna pour na assistance vraiment Boende Salara musalama tout travaillaka en collaboration dernière question ezali pour to kabona yo et là on kolo pour la Fally quand tu vois Fally aujourd'hui c'est un grand frère ou un artiste oyo azosa la fierté à Congo ou bien ozana eloko moko éloge moko particulier vis-à-vis naï.
tout le monde lelo na des fois moi ça biso ba congolais so comme si mutu mo boy so mutu na linga kete akomi des fois akomi des fois comme finga bani bon on a pesi aigle merci so lelo na moni poto a contribuer pe ozomona bon wala mutema sincérité oui OK ozomona eza musala to epekisite ke ba congolais o linga na dans to bengi sibino na rien na boya les 14 to linga bino nyonso ba gaulois ba spiritas ba wario bana msusu tanya ba gladiator ya solo parce que gaulois ba gladiator bazaka bongo bon bino to boya parce que ba griffe du tigre ba griffe du tigre sus donc voilà inosbi bon moni qui tira pays vie eza na kwa église na to biso église pour na muté jamais église abika ko kumba la butu ya ga même ku ndoka côté église atiki mo ba mo wana continent no kwa ebike na esa me na nzambe pe obima na yo continue cop na donc to ben si bino nyonso boya le 14 décembre na Didasi Arena donc biso musique na biso pour na muté ko za pe muté suka nga muté moi si tu libana pe kabona donc zala mutu ya Congo bozala bato ya Congo parce que drapeau est gagné drapeau na somme tezo gagné donc to longola biloko wana nga mutu banda bo bande pe na mona ka bo so na so na pelo mo pe na mona te bo so na bitu mo pe bo na bino pete ka lobi donc to beta ne musique bato bana bonne musique bo soutenir pour na Congo et gagner le balanga suka kana ngana loba ya wana merci beaucoup bambo teza bambo tezali na zo papier na ko ya na zo apenda ya kiba zo papier la yo na zo na jeep ndeni ouais wafi yo zo yo kimate yo na ki musique OK na banino na muto ameminga poto morceau d'amour papa maele ya ye aye li sous d'armo ya des fois aye na gauche aye na droite donc na pesi papa George Djonga na Lyon ve na ngai miliki tete kingabo tombe TV na za na Paris Shadak David Mukendi mokonzi États-Unis Samouraï Manzao le grand italien ve na ozi la ba plan wana na pesi Cédric Tite Scalator njo iswa bango Killer Mana ramasa na ngai mobala mwasa mundele na pesi osumbote Odilo Mapu ya boutique exemple à suivre donc vie nazo zela pena ba poto ba mona ba plan wana ndongo lo baki wana eindisa bana kingabo na bosani te ya onde Côte d'Azur bana makala bana ngaba bino tubolinga ngai gima basi na pesi susu collection sika oyo ya Italie yesika iko etama oyo ki demondera le bazo zela ba plan iko etama sanza babo po dembaza mutamuno kwa falata collection sika ngana JL Pelé Tafumu vient na ngai écrit tenti Jean Calvin Mbwe sauvé na biso tonton Petit Selos Sims Togodianga ni vient na Londres et qui tira pays vi mobimba na pesi no mote na ba maso boya bwana kin na biso toujours tozaka ensemble parce que toi biso to bana tata moko en tout cas ba ina bino nyos. OK merci beaucoup Guy Mabas merci vraiment on a ndingi au répondre à l'invitation et ça la biso plaisir moi c'est to bengi so sali boye et ça la biso vraiment plaisir. Nasi yo pendo za noza osepela ba cultiver à la demande ba cultiver États-Unis bo moni na mbe bilo Guy Mabas yeyo à la demande pour moni yo ba senga kinga osenga na rola kuba commentaire rola kuba message donc Kabuya Kojak na États-Unis yem ta senga kabi boya mbelanga baziste wana pour alobaki bien te na aéroport babinanga alobaki bien te na aéroport donc faut yambela biso ye na plateau na mona bandoko système alobaki na bina ni nani Kabuya Kojak siko na lobby na lobby boye na ose la suite donc nga wana accepter de comprendre le parcours na yo à comprendre que bana ba cultiver bana monstre bazaka ba monstre maloba. Donc voilà, bah merci na Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, mon vieux Pelé Tafumu, bon rétablissement, Guy Massamba place aux Ali, surtout plutôt vendre la cultiver la ebiso, on a tellement aimé. Ah, numéro ils ont des managers. Ça c'est arabo, numéro ils des managers. Mais bah lukanga ba ozwanga ndeni. Yo il est garatenga il est gara fait 4 à 6 Rodrigue tu t'es moga manager. La charge. Rodrigue Titemoka manager et voilà donc charge n'est pas et pas Rodrigue Titemoka donc Rodrigue Titemoka numéro ba cultiver ba ose la on peut pas venir na poto ya na razui ayena ngo yeso ba play ye a okenda zelevement aya tigelio donc voilà Delpire le Matuba na Belgique bambote sikozali Pati Masakidi Thaïlandais ya Jolili Batombo bambote sikozali JP Diamantino
Mabanga ya talo, faut baksa. Mabanga ya talo. Mokonzi de Souza. Mokonzi Souza kutu Léon. Yewana. Mokonzi Souza kutu Léon. Donc, Mambote, si vous allez vraiment équipe Mobimba, il y a administration, il y a Cultura PIV, on est toujours ensemble. Tout ça, on a pour épauler vraiment Cultura PIV. Équipe Nabiso Mobimba, et ça va pour soutenir. Tout ça va pour Nabino, pour continuer toujours à s'abonner à Flairmont HD. Il y a des gens qui sont fous à Zalara, pour la Paris. Donc, pour s'abonner, abonner à la Sika vraiment, vous avez le bienvenu, pour partager, pour commenter, parce que l'actualité est allée. Dans le roi, toi, Dana Jérémy Kounabouebo, Bangati, dans l'actualité est allée. Comme au monde, on français. Mikolo, le roi, toi, quand tu as payé la monstre, Mikolo, va French, Nezo, Bimezo, Bimarara, tu as 2025, donc, merci à tout le monde. Tokutali bon pour l'emballasima